photo ya moi si a publié na Facebook ni pour ça na mabete donc il veut dire mobile azana bajenda voilà amba azana bajenda c'est que soki mobile azoboya azana mobile na jeza pe azana confiance à moi si te ou chaque moi si amona azana mabe parce que soki moi si azana kitoko eloko ni koboya ke oza photo ya moi si na o publier yango ou ça totya na Facebook no parce que moi ça totya déjà photo ya yo mobile na Facebook na mais yo pourquoi ozoboya donc il veut dire ça amour ezana donc point d'interrogation mo ezana kati wana siko ndenge basi siko soki mwasi aboyi yo lelo abengani mobali na ndako siko soki neti mwasi aboyi libala abi mwasi mabe Maxi bien-être ezali produit oyo eza komelama pona bato oyo nzoto eza faible. Ah bon? Maxi bien-être akopesa o force ya bopikiliki ya bopika pende nyo tonaka pona Maxi pona Maxi alors soko meli Maxi bien-être pecho congolais na tigoloba. Maxi Bien-être is a breakthrough product. Maxi Bien-être, your complete health solution for a harmonious body and conjugal relationship. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Congo France. Isona bango, bango na biso, isona bango ekara molai. France.com, site ya Congo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Un grand merci à tous les téléspectateurs de www.congofrance.com. La 4e émission à Bino, ici c'est Paris, présentée par Nora Digital. Dès que ça nous toujours que M. Zelengi, Bana Paris, Bana Canada, Bana Montréal, Bana États-Unis, Bana Angola, Luanda, Bana Kinshasa, Bana monde entier, partout dans le monde. Voilà Nora Digital na les sous ce qui naïe, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Voilà Nora Digital na les sous na betaka moi c'était Nora Digital na les sous parce que vraiment naza na masola ko solo là. Ndeka boti comme on a tout à l'heure na Facebook na tina ki annonce moko oyo vraiment azana tant abenga biso to partager sujet oyo lelo tozo beta vraiment l'histoire apocalypse to beta masolo ya fin du monde Bible bomoni Bible tant to fungola Bible obani na Genèse to komiti na Apocalypse do na fin ya Bible donc tant to beta na fin na vie bimbala moko Bible close yango le Nora Digital na ye mabale to kufa ebele to za ba problème to perdre bande komi bali bazo kufa trop ba osala ba AVC ba tension ba osala ba crise vraiment to lemi ba matanga to lemi ba problème yango tangu nanu toza vivons nous tous. Pourquoi pas to solo là? Pourquoi pas to partager? Pourquoi pas to tia na table? To tia on a mis ça. Yango le Congo France et je nos solutions. Émission na bino ici c'est Paris et yeli sousou avec Nora Digital toujours to partager. To vana no moi muke to partager. Makamuni zo le kana ba couple. Et surtout ba couple à poto. Normalement muke na lombangu mais bon comprendre kaka émission na le les a tombé ouvert téléphone eko so bako benga parce que annonce to tchaki na mi ba musu baza connecté vraiment baza pena motivé ba ko benga oya ko sepela vraiment et ça la biso bien pour na to partager le solo wana bande ko balandi makambo o toza ma ba coup de fil partout netikaka ba benga vraiment na souci que balobi l'internet trop tozo kende kaka na makambuka ya ba musique sur makambuka ka ba mususu na ba loisir sapologie pourquoi pas na ma vie pe autre peut ba couple conseil parce que ba tout pe bazo souffrir na mokilo yo na ko bandana na ko pesa mbote na ba équipe tout ya www.congofrance.com na bana yemo le boss Didi Pumba pourquoi pas na manager ya Congo France Bookson Bukasa babi Paulin Bête docteur Korchab derrière la caméra et pourquoi pas na Franck Stemai on direct à Kinshasa pourquoi pas na balobi Chimsi Chimanga Mukunza Baluba balobi à fond de Diouf Noir et pourquoi pas ma collègue Jessica Tilanda wabito ke na mon kakaboyi balobi masole comme elengi voilà lelo sujet zali mibali balingi ko tia basi na bango na Facebook te
alors ezosala trop pasi na basi bazolela trop na ba comportement ya ba mibali na bango. Bolimbisanga lelo tokosola mingi pona ba papa. La prochaine fois pour ma maman, mais lelo pena pour ma papa bazo tambola mabe, mibali bazo se comporter mabe, bani ko négliger basi na bango, na Facebook na ye okomona photo ya moi cité, na Facebook na ye kaka ye moko. Moi si na ye ata atie photo na Facebook, mobali n'est jamais à commenter photo wana. Mobali n'est jamais à chata photo wana ka. Mobali n'est jamais à cause photo moi si na ye a aimé. Pourquoi? Yango siko basi ba bengi mieti ba minata mvika ba lobi trop nora opesa batu conseillé pourquoi peuple pe batu ba mbali ba okufa ba couple les ba problème d'autres comme na ba orphelin belé voilà voilà tout on a un coup de fil oyo. Oui allô bonjour. Oui bonjour. Ouais, oh, monsieur Bengi Bisso, parce que là on est connecté sur www.congofrance.com. Oui, na Bengi Bisso pour participer à l'émission. Oui, ouais, en fait, ça tombe bien parce que là, tout en direct, tout en image, tout filmé et en pleine émission en fait. Bon voilà, na moni komona qui mon message na tinda qui un petit peu sur Facebook par rapport na comportement ya ba papa mibali na biso alelo yo ndenge bazako négliger basi na bango vraiment et ça la pasi ti ndenge to mabona ba divorce yango tout en a besoin de partager na yango si je na biso voilà on ko se présenter to ye bayo na ba téléspectateurs www.congofrance.com. Bon, ngai komona ngai Dadi Ilenda l'homme en or. Ah, merci monsieur Dadi Ilenda l'homme en or. Voilà monsieur Dadi Ilenda l'homme en or to kena moi lombangu parce que voilà tozana sujet awa basi bazo za ba problème ba couple belezo beba parce que mibali na bango bazo linga kotia bango na Facebook te mobali a créé Facebook na ye musani kotia ba photo kaka ye moko jamais ayamba mwasi ne ami na Facebook azo linga kozwa mwasi ne ami te en plus ata mukolo moko tatia ka photo mwasi na ye. C'est pour ça basi bazo nyokwa matro basi bazo lela au mona ba couple bezo to ba problème parce que mobali ani ko tia mwasi na Facebook te et zo même ba to tina ba divorce voilà ce ko pona yo ozo lobanini na place wana. Bon d'abord on a vraiment un peu bref. Oui. Mais na ko condamner d'abord moi si oya ko viko ko mali bana pona ba ke photo na Facebook te. Parce que les camougnos na kati ya couple d'abord faut dialoguer là. Oui. Bon, au moins les animaux mususu alingaka te moi si aza exposé sur Facebook. Oui. Peut-être yango wana alingaka te. Kocha moi sur Facebook pour aza exposé te. Alors mais quant à moi si est-ce que ayebi que mobali azo tia na Facebook te pour un problème wana ou soit ye moi si asa ba mission moko boye quelque part pour malibana pour na sujet wana ou likambo ya joua ou soit azo ko kanisa mabe pour na mobali na ye peut-être comme na makango ya ngadi nika exposé ala je ne sais pas mais ça c'est cause kamune ya koyoka na entre moi na mobali est-ce que ko tia photo eza mabe ou to eza malamu. Bon voilà basi sikoyo après il y a des couples oyo balingara moi c'est alingara na été mais après il y a des couples que moi si alingi mobali na atie na Facebook bon azo s'intéresser na comme tel mais à mon que mobali na ya tia jamais photo na Facebook asengi quand même mobali atia photo na Facebook mobali alingi te des fois za bokena ki soirée bozi ba photo mona mobali na tongo atuka ba photo na ye moko atie photo ba bina ki en couple a kotia te ba photo kaka ya ye moko mona mwasi pe akomi ko réclamer que non pourquoi tu mets pas mes photos sur ton Facebook mona mobali azo lingate ezo créer ba problème ezo senga tina ba divorce mabala pe belé kufi pe je mon pas tina ba 2007 tina ba décembre mabala pe belé ko kufa sur makambo wana photo sur Facebook basi que mwasi moko alingi mais mobali nde mutu azolinga kotia mwasi na Facebook te yango siko biso Congo France sali biso passe na ba divorce wana que dibale babale do kufaka si juste pour na ba Facebook mais ba do fana makambo mso mike mais Facebook pesa na compte wana
yango esali batu pasi trop ba bengi tozu solution to lobela yango na yango wana yango moni ke mabale to kufa. Oui, ceux qui libala et kufi na sujet wana donc quelque part aussi ceux qui mobali azoko respecter te moi si na ba sentiment na ye wana siko mobali comme suspect parce que comment boke feki ou soit moi ça na Facebook yo na Facebook mais moi ça publie la photo na yo mobali yo moi si mobile de me publier côté moi c'est sur Facebook donc il veut dire il y a un problème ou soit mobile là moins sérieux donc le réseau d'accès à moi là mobile a limité ma photo à moi si na yé exposé ami na yé ou soit bateau à l'ingara sur Facebook ba comment na yé qui a marié donc comme ne robeba donc quelque part mobile il est pas fautif donc ce qui moi si a na poste qui a satisfait na photo sur Facebook a satisfait à dire moi sur Facebook si celui qui m'a réussi pour la figure donc quelque part les gens qui ont dialogue entre les deux donc on dit bah les fautif ou soit mobile les plus fautif parce que ce qui moi c'est à dire que l'image les a exposé une base il faut bah on dit bah dans Facebook ce qui a beau à moi ça dans Facebook a autre chose mais le coup l'acceptant à moi ça dans Facebook il y a dans Facebook alors il est qu'à soit photo et à moi si à publier sur Facebook n'est pas ça la mabete donc il veut dire mobile azana bajenda voilà mbala azana bajenda c'est que soki mobile azoboya kotia photo ya mwasi na Facebook azoboya même kozala ami ya mwasi na ye azoboya même koyeme photo ya mwasi na ye même batrick makama mwasi na kipakate ça veut dire que mobile azana mbala bajenda na Facebook azana mbala bajenda pe azana confiance na mwasi te ou soit mwasi ne amona azana mabe parce que soki mwasi na azali kitoko il faut venir il y a qui ont photo à moi c'est au publier à moi ou sur Facebook non parce que moi ça tu as déjà photo à yo mobile na Facebook na mais yo pourquoi zo boya donc qui veut dire ça ta mo za donc point d'interrogation mo za kati wana siko ndenge basi siko so moi ça boyi yo le la bengani mobile na ndako parce que amoni ke mobile azo tie na Facebook te azo neti aza ko ignorer ye neti aza ko pesa confiance te azo linga te azo dénigrer donc azo ko saboter ye siko so neti mwasi aboyi libala abi mwasi mabe bon mais mobile moi ça ko boya libala te parce que on est à bio mokoza bio amiki ya ko arranger ningi na bi dialogue est important d'accord très important donc c'est ngili ba ngomi ba ba fanda ba solo na ba bongisa mais tant que baka ke ko bala eza faut aussi porter nyoso le pire ne ngwana le ko ça lo passi mais aussi porter kaka tant que ningi ya mobile na olinga pe na buzo ba nyoso za lo na muto zo boko la soso mutaboko la soso andi magape ba nya soso OK parce que dans mon émission ni m'a pas dit n'importe quoi partout. OK merci monsieur Dadi Lenda. Est-ce que monsieur Dadi Lenda qu'est-ce que peut tirer photo moi sur na Facebook ou pas? Bon, on a une des Facebook d'abord on a une initiative. On a des Facebook comme moi suspect. Donc Facebook mususu. Oui. Donc quand on dit des Facebook là je me réserve on va des Facebook il peut y avoir des Facebook mais là on a un groupe moko sur Facebook 100% polémique mais on a exposé photo à moi cité. D'accord. Donc oza mukolo page wana ya 100% polémique. Ah oui, l'initiative est 100% polémique d'Adi Lenda Manor. D'accord. Voilà donc voilà ça tombe bien aussi comme peut tomber que yo posa na Facebook ya page ya ko publier moi makamezo le kanamboka na Facebook na yo moko privé. Siko na kati ya Facebook na privé yango mama za la kanakati na bana. Mais wana na bomba ete pour ceux qui na bombi ezalo wana lingakete. Photo ya moi sina na bana ezana ceux qui mutu akoti na Facebook na privé a mona photo moi sina mona te photo ya bana. Parce que ceux qui ont confiance na ye na ko publier photo na ye ceux qui ont confiance na ye te na publier photo te ba doit publier la photo parce na ba ngote ba na confiance ba na ba ngote ba ba agenda a mona so beti agenda avec moi si donc il faut aller pour ba ko sa na balate mana botate na on divorcer on na botate ai ba balate belé ba photo ba nyoste ya photo ba micro. D'accord. Mais na Facebook na mibale benende ba mantilier ba mbrouillère ba
oublié. D'accord, ok. Si comme mais c'est-à-dire voilà dans une papo voilà comme ils ont la page biso neti biso bataba média neti banora digital et on total ba problème aussi parce que des fois mon a mobile na yo copain na yo mobile na yo a comme na mabeke au tien na Facebook te donc voilà il y a mais na mobile neti na page na yo so batie déjà à cause de la exposer après et qu'on crée pas bêtise donc voilà neti ka ba biso bo na Facebook on a 5000 amis na Facebook et les lorsque na ju mobile na publié na Facebook et ça là vraiment Sony et que ça là ba ko créer ba problème d'asson c'est trop dur et créer ba problème parce que biso ba ta média toi ba tout trop vraiment exposé mobile nangate ça c'est une autre chose par contre que mutu dans na Facebook n'est normal donc ezaka ba famille naie ba connaissance ne ba ami naie ba collègue naie pourquoi pas atia photo ya moi si naie Facebook ba ko chatter eza Facebook oyo ke eza exposé Oza Facebook il y a population congolais baza balinga kota pour batala parce que des fois on n'est pas amis mais à kota na kati vraiment libisa biso ba pele za mo ebele mais ba tumto ko rappeler bango apito ya bango na sima mona odana ba mi tellement ebele ba tumuso baza pe ba ami na yo te mais akolinga kota kana Facebook anora ayeba soki ni nezole kana na journal lelo muso kota na page na yo na 100% polémique ya kota na site na Congo France na Facebook à Congo France à kota na kati aye basoki ba publier ni lelo makamne le kana monde donc voilà yango ba Facebook a beaucoup moto tia bato ezate mais que Facebook moko tout ça normal mais so mutatie moi ce n'était vraiment pas si mingi bon wana eza passe mingi na Facebook normal eza passe mingi parce que mutakolo bate o ngana zo se réserver pour la vie privée donc ceux qui ont vie privée ont publié photo na yo te ont publié photo à moi na te maintenant nous ont publié photo à bas nous ont publié photo na yo mais moi nous ont publié te et comme o ngana linga te exposer vie privée non wana comme sous vie privée te d'accord ok merci mais c'est Dani Lenda moi to zo mingi pesate to na sujet mususu ya ke basi pe ti makamba mibala poto baboza babi boza ba comportement mabe mibala poto boza mobulu mibala poto boza mutu makasi muzala poto bozo yokisa batu bapasi mingi bozo zo mibaleki ya basi na bino mibala poto bozo zo ba camarade basi na bino mibala poto bozo respecter ba belle famille te boza vraiment respecter que ceux qui m'ont supporté nyonso wana mono tika moi si moko na Afrique vana na moi na poto ko sa yo bala to botate lobi no mo sa suzuka e comme ko moi si ba komi ko boya bino et surtout mingi balobi mibala poto basi bado boya bango parce que ba komi na problème ya mbetu babi na mbetu ba su na forcité vraiment yo lobini ni pona kawana ndenge zo mayoto me makamon sizate mais pesa biso mo en partie en côté ya ndenge basi bazo boya mbali pona nzoto yo lobini pona basi na boya mbali pona nzoto bon koloba mibali ya poto d'abord mibali ya poto nyonso bana ndenge moko te po biso nyonso bana poto toza mibali ya poto mais il y a mibali ya poto na mibali ya poto parce que za mibali mosusu ya poto baresonaka mibali mosusu ya poto baresonaka te donc eza bongo lokola mpe na kini mpe yaka ndenge moko mingi mpe bana kini mibali mosusu baresonaka mosusu mpe baresonaka te mibali lelo soki ekomi likambo ya badivorce ya basi mpona likambo telema mwa mbetu mais nga nazomona na temps oyo mpenza ekomi normal bolimbisa ye effet anormal pourquoi anormal parce que koma mutu oyo nzambe asali na force nyonso ya nzoto mais mutu alingi kaka bimelamela après avoir donc mibali yo ande biloko ndenge baforce esika bango na mbetu eza nde bimelamela mais eza bimelamela neti banini kasi bamela neti banini à peu près en fait mais bon eyebani oyo bato nyonso bayeli bankoro soki babiloko nini bakisi na bango bamela bamwamba ankoro mwamba bambuma babiloko ebele bamédikama mosusu bamelaka yango nde moto na menana epai ya traitement epai ya docteur tingitingi soki tingitingi tingitingi okomokanga o nini nyonso wana ezali baconséquence oyo ezokosalaki mibali bakoka kosatisfaire lelo basi na mbeto te parce que moto déjà soki akomi déjà komela bimelamela donc soki ameli
komela melate donc abetisi déjà o ezali mutu na ye déjà parce que amour ndenge ezana ezali psychologique. Oui. Mutu soki alingi a traiter na mwasi eza problème mutu. Soki déjà okanisi déjà donc qui c'est zate on va tout ça te sans kiss. Ah d'accord. Donc mutu déjà soit comme déjà komela bimela donc azo komi bebisa. Pour comme on attend moko boye. Comme faible au satisfaire moi c'est normal parce que moi to bali aza cousine à yote ou soit petite frère na yote bokendaki na mboka moko boye place on a les aïté ou la limbetu moko pour pesa ni Congo non ala moi sinon moi ça na posa un moko akwanza mobali non yote mobali au satisfaire moi si parce que na kati même la Bible ils ont la tradition que non tant baba maka donc faut qu'on accomplir quand même ba posa nyo ya moi si ko bima libana te ibano ba komi déjà ko libana ikola mena ozana basi 5 wana basi 10 popoli libana tango yana ndako komi déjà fatigué. Oui. Le ba kishona omela ba conséquences dango za nini comment siko faible. Voilà. On satisfaire moi cité. Nyo so neza ba conséquences ya faute ya mobali soki komi moi si abo ya mobali eza ba faute ya biso mibali po bimela meleleki. Ok. Siko kasi pona basi wana siko ya mbali yo moni nde nini yo lobi nini en fait na ba téléspectateurs ya www.congofrance et loko nini yo pesi vraiment ya capital ke basi pe ba capter babo ya mibali ou bien basala nini. Bon, on a conseillé na opesa étant que parent étant que mutu ou ya na marié solution eza ya bobo ya te. Parce que tant ba lobi mutu abali le meilleur et le pire. On est là ma pire. On va la satisfaire que ba médecin bali. Ma solution à l'ifo ba médecin. Na solution moi si comme siko ki o malibala, wana kizo la attaquer o linga ki mobali te pour le pire. OK. Donc abasi pas na soit na ba supporter, ba soit na soki ba lingi pena mibali na ba ona ndenge ya bien, ba mema ba ngo ba médecin ba ali ba traiter ba ngo ba bonga. C'est ça la solution. Ok, merci beaucoup, M. Dadi Lenda. Moi, quand je parce que tu as beaucoup de fil et belé. Voilà, vraiment merci. Nanenge au répondre à mes tours na biso. Ce que moi le lobasuka, moi mbote na madame. Est-ce que M. Dadi Lenda, madame, non vraiment parce que moni des fois moi na bakolo ba que oh il y a ça l'émission à répondre à l'émission bengi mais moi na boye atie mon parce que ça na moi cité. Et vraiment na moi ce que peut ça moi na mbote té tant que combo na epo na to mon na te que ça trafic. Bon, ngai moi sina komona Fatou aibani Fatou Ilenda et si tu na pesi mbote oui na pesi bana na nganya mbote Odini Ilenda Joyce Ilenda Dimitri Ilenda Gauthier Ilenda donc la famille toute la famille Ilenda ba bisous ba salutation la bosanité 100% polémique ba ne connaît 100% polémique na pesi ba mbote la bosanité docteur Kochab wana mutanga kati. Ok, merci beaucoup, M. Dadi Lenda. Tochikio, à la prochaine. Merci, Nora. Ok, merci. Bye. Voilà, bah, téléspectateurs à www.congofrance avec Nora du Juta, Nataka Lamine Longo. Nebi qui est ça plaisir, na tout balingaka congofrance.com. Voilà, bah, Nora du Juta, moi ça c'est canal sous makambo to betango c'était to rezolango solution. Bah, papa botika ba je oyo, papa. Lelo yo okine mesedali le na utikoloba ke mobali oyo azolinga kotia mwasi na Facebook te ça veut dire que adamu tabagenda obali ba agenda nini maladi pezali est-ce que bike na Facebook malade zali parce qu'il y a des meufs à belle à bonga matie marqué chaque côté internet alors qu'elle a maladif à bino bokoti bobani ko linga linga tout ça à lingi lingi na pesi bino ba maladie pour na ko éviter nyonso wana za nini papa pour se comporter bien parce que tolembi ba divorce bana bata ba victime tolinga tamuta tolingana ka te pona to faire souffrir bana tolingana nanu ena pona bolingo nanu bana no sima to pesi bino conseil te que moi si vana na libala te za mabe okufa pona bana ba vana na libala pona bana te bien sûr que oui ba maman ce qui le moi si aza tolingana ka mwasi na mobali mwasi na mobali balingana bomi bayina entre nous tolingani soki pe na bar soki na restaurant soki pe na Facebook bolimbisanga na encouragement bala Facebook te mais
normalement bolingo partout. Vous retrouvez bolingo na Facebook parce que il y a des bolingo aussi bakuta na Facebook balingana et baza solide par rapport na bolingo kuta na restaurant ou na bar. Donc bino ba papa vraiment beau se comporter bien parce que bozo kufa trop ba AVC ezola tabino. Voilà coup de film sous yango to yamba. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bien sur congofrance.com en direct? Ok, c'est Madame Nora Digital. Oui, c'est bien moi, Madame Nora Digital, ici c'est Paris. Ah, ok, Madame. Oui. Merci beaucoup, Madame. Bon, yo kombo nani, maman? Kombo nanga Madame Eunice. Oui, Madame Eunice a chanté. Ok, na bengi parce que la mona qui annonce mon cours na Facebook tout à l'heure en passant. Oui. Na mona au Facebook volubila sur ba couple, voilà. Oui. Et on a chepé les couples ngato. Voilà, oui, Madame Isis, cette franchement, likamtoza nango eza sur basi oyo bazo boya mibali pona mbala chake na Facebook te basi bazo boya mibali parce que mibali baza na force na mbetu te ba divorce leke belé bana bazo ba victime bana bazo nyokwama yango esenke to lobela makambo oyo muntu komi kolobela yango yosko lobi nini par rapport na basi o ba oche ba na Facebook te ni bal ba oche basi na Facebook. Bon, d'abord merci pour temps. Oui. En fait, ceux qui n'ont relevé la Facebook du bouger premièrement. Oui. Facebook ça donc les bandes qui ont des réseaux sociaux voilà normal pour pas sur la main. Et comment analogane c'est comment réseaux sociaux parce que on panza mabala, on panza ba famille, on panza et donc en général les comment là beaucoup dans la chambre beaucoup il y a bien que quoi dans je change de malade mais nous ça m'a soutenu na Facebook voilà. Bon quant à moi si à tout le monde na Facebook bon ils ont vraiment essentiel mais c'est normal ils ont peu important et il n'a pas besoin primordial mais important parce que quand vous avez un couple quand même tu as photo quand même vous voyez bah là vous êtes célibataire vous bala comme ça vous bomba moi je n'ai rien d'acoup même photo na chaque mais à côté photo la photo en tout cas ils ont vraiment bien fait parce que mine bazana ba famille quand même so dans la famille siko pona voilà siko pona mibali wana sikoyo baboya bango bien nde basi bazoboya bango batana réseau bien baboya bango te basi basoboya bango bon toutefois pour mutaboya mutu ce qui veut cambier que belé mutaboya mutu ka beauté. OK c'est que bazo pas biser belé basi mususu ba supporter te donc bazo boya bon moi je me suis soupé à cause de la raison de me profiter na sima il y a Facebook. Voilà. Parce que balobi ke mibali ben voilà na de sa Facebook après ma comportement mibali la poto ba caractère mabe mibala poto balza ba impoli ba respectera basité balingi ko afficher basi na bango te mibala poto balingi ko respecter ba belle famille te mibala poto bazolinga bande ko basi na bango se ba ke Congo Kinshasa ke manale kinayo mona maman na yo bazolinga ba camarade ya basi na bango ti ezo créer ba problème ba divorce et surtout balobi mibali basi bazoboya pe mibali par rapport ke mibali basi na force na mbetu te yo sikoyo na place à force na mbetu to lobini parce que moi to lobanyo c'est parce que batu bazebe na téléphone bazozela mais bon pour na Facebook en tout cas basi bazana raison parce que mibali belé à poto ba osala ba koneli belé donc sur Facebook bazana moitié n'arrive ça moi que non à la télé côté tu vois un peu tout ça en tout cas pour na Facebook moi je donne 100% raison pour la basi syndicat là c'est tout à fait normal voilà mais quant à mobali moi si na mbetu te azoko ça sous moi si na mbetu te bon ba facteur est belé maman est-ce que avant le babongo est-ce que il a réellement testé réellement est-ce que vous qui pas médecin est-ce que tu vois donc mon lecteur si vous êtes plus belé moni so ba na azoko est-ce que azobe est-ce que yo pe est-ce que donc vous dire que pour la comme à niveau na
il y a extase désormais pour se dire bien est-ce que donc on ça là on malam tout bon que les gens on na suka te ça compte. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup madame. Vraiment on a CP na ngo répondre na mituna na biso moi to zo mingi te to ko décortiquer la prochaine fois. Donc to tiki on a eu moi liloba moko ya vite faut koloba en gros pour na ba téléspectateurs à Congo France na basi au ba Hollanda biso na ba papa pour na ba changer au lobini. En tout cas, concernant la couple, ça déjà on se marie pour le meilleur et pour le pire. Oui. Bon, dit le lobby que la femme doit être soumise. Bon, moi si attends ma caméra mais quand même à bosser devant au bureau qui est dans la soumise. Donc ça c'est un peu fort dans la soumise du qui est aux la pique esclave mais quand même pas mais un peu qu'on se rappelle une na bangopé na prière tu vois ma conseil du père au kakapé. D'accord. Bon, quand on en tout cas, on va besoin mettre la famille comme mettre la famille na buzoba. Donc, en tout cas, pour respecter Basi Nabino, parce que pour respecter Mibali Nabino, en tout cas, comme c'est ok, malade. Ok, merci beaucoup, madame. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir, bon après-midi. Merci beaucoup, en tout cas, bon week-end, madame. Ok, merci beaucoup, bon week-end à vous. Ok, à la prochaine. Bisous. Bon voilà ba téléspectateurs à www.congofrance.com uti ko na ba tout o ba benga qui vraiment je suis au cœur na bato ba bengi nzambe vraiment pambola bino on est là pour na to edaner vraiment babi ya docteur pour les but na simabilili babi et ça la plaisir trop na vie na nga denzu asolaka bien denzu na Toulouse babi mo mbala asolaka bien. Pourquoi pas na couple Paolo de Souza, Blandine de Souza, Paolo de Souza, pourquoi pas na Mimi Kwakala, moi si Annie 15, pourquoi pas na Mutunanga ya kati babi yonde osolaka trop bien, babi fozala kaka, koko putuna Juan, babi yolinga ba conseil. Tozo beta sete na batu oyo, ba couple oyo ezobeba. Ba papa botika bo se comporter quand même peu bien to lembi tozo la biso pasi pe mawa na ndenge bozo tambola mabe na ndenge mibali bozo na ndenge mibali bozo respecter basi na bino te na ndenge voilà bandeko balandi ndeka tuti koso na bino wana sur mabala ndenge de kufa sur Facebook pour na Facebook ni mabala ndenge kufa pour na mibali baza na force sous na mbetu boyoki ndenge ba tout ba bengi ya téléphone balobi vraiment conseil balobi eza mabete pour moi aussi vraiment naza partante na conseil wana kobo ya papa te pour na Facebook mais papa nde tia maman na Facebook tia photo moninga na Facebook connecter moi sinon bongo afficher moi sinayo soki moi sinon alinga afficher pourquoi pas afficher olingi kaka divorce ya kapona Facebook c'est rien bana non liboso donc voilà ba maman bolimbisa ba papa bo mama balate mais ba maman ba papa afficher maman a besoin ya mobile na afficher c'est son homme elle a le droit quand même. Voilà, tout côté ce qu'on a sujet oyoya mbetu moi si vraiment pour nos boya mba no pour mbetu est regrettable oko boya mba no pour mbetu te ce que monique papa force est sous-souté par rapport en avant. Moi franchement je te donne un conseil boluka médecin sur médecin simbité bokoko si bokoko yo simbate boluka na église boluke panzambe nda mapesa ka solution tout est possible à celui qui croit. Quelque soit malade en oninda babikisa sida et bongo sikoyo pona nzoto a obikisa ni kaka vraiment bobo ya mbai na mino pona nzoto te bozala bien na ba couple na bino mibali pe bosa ba fort bo se pesa ba maman donc lelo na émission na mino ici c'est Paris présenté par Nora Digital tout na oya ko isa kaka yango wana o to partager na bino vraiment to na besoin bobate la balibota na bino bozala bien. Ba couple me tambola toujours bien na ebike esali plaisir vraiment na ba camarade na nga nyonso o balingaka nga na ebike esali plaisir na inanjete moindo pourquoi pas na Nizi Kalukemba esali le plaisir pourquoi pas na wana balobi venanga kati ya polebe torteur crochet derrière la caméra babi pourquoi pas na ye moko le boss Didi Pumba. Voilà quand to kanaki Nora du temps tambolaka bien
ba téléspectateur Congo France.com na yebi ke bo bolingi mabanga te bongo sko ya luzo kinzimba opesa ngambongo ndenge nini voilà fonalia ya luzo kinzimba asola kana euro voilà na bosanyote Pepe Kibala voilà et G Black Moindo masolo eza ndenge nini et tous na bi kozo koma donc makambango eza bongo Roncher Smith oyo asepelite na image to sali alimbisa mais nana choix il faut to lobelango quand on parle de Fally Ipupa de faire Egola vous êtes contente pour na vie pourquoi to kasoni faut to partager à partir d'aujourd'hui to za solution ya makambu oyo zo le kamike mike na ba couple oyo za première partie la semaine prochaine toi un épisode mususu toi na sujet mususu to partager toujours tombeau ouvert au hasard Nathan au benga biso boy kombo yo kana to kocha kombo na to kata kombo na yo juste kaka au benga au pe sa vie na yo pe ça peut conseil parce que to edane to lembi penza ba mort on en a marre de mort bat ba okufa trop AVC zo même ba trop même musicien okufa même gentleman okufa et bongo siko coopéra do okufa de tout le monde do okufa na yango pona to perdre bande na biso te tozo solution to edane Aminata Mvika ndeka rolobaki na obosa no TV nanga edino image pendant sangwa Congo merci vraiment nebi ke mama penza olinga mama mingi olinga no rapesa ba conseil mama Allegria à Sœur Hortense na Toulouse mama Allegria mama abi femme wana alamba ka bien ba feti service traiteur mama Allegria na pesimbote na ba téléspectateur ya www.congofrance.com Congo France.com Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com